Voilà, chers fidèles internautes, Mbote, partout, Borozo, Libakou, Yakolanda, Christina, Nabino, Bolinga, Nakatia, Tindika, Tindika. Merci, Nabino, des gens qui bozo s'abonner du jour au jour. Et ça, vraiment plaisir, Makasi. Merci, la fidélité, Nabino, Nenge, Bopona, ko s'abonner, pe ko talabiso, ko tike la biso, ba commentaire. Et ça, la biso vraiment qui toko. Merci, Narifé, qui sont be Papi Kelly, sponsor officiel, Malé, la de London, les champions. Mbote, nos places aux Anya Mouzodi, Topession Mbote, Blaise Pascal, Masega, na Montréal, Topession Mbote. Merci na Chako, Nasima Bilili qui te repose mon vraiment. Ah, Naza Bisika Moroboé, moi na tanga place na Wezate, na bandeko na basi. Na kati ya mission sur Bolandi biso tina sukande bo découvrir bazaba nani, basala musala nini, balingi baloba nini na micro tindika tindika donc Bolanda biso e bandeti sukande bo comprendre émission lelo pe message nini baye nango liboso na bino. Bonjour Tanti. Bonjour. Comment on Comment on a Déborah? Déborah. OK, merci. Bonjour Tanti. Bonjour. Bonne santé. Santé Kitoko. Comment on a Comment on a Tantine Kofi? OK, Tantine Kofi. Moi Tantine Kofi vous s'appelle moi déjà bien na bango ils ont déjà ébélé. Bango ba loba par rapport ya nini balati boye basala ka métier nini musala nini. Tantine Déborah. Yep sabiso salara musala nini osala métier nini pourquoi la tiboye mi pende ma belle nyonso ezali banda lingi ko lakisa nini vraiment. Merci na question tuni ngai na ngandumba sala kindumba. Osala kindumba. Eloko nini donc guana osala kindumba. Et uta wapi olamuka kaka boye ou bien bandango banda bo mwana ou bien kana ki mukolo boye nde okomi kindumba okomi na ndumba. Na bandango depuis bo mwana. Na bandango depuis bo mwana nazana ba camarade na ngai banana bango obima. Ngai to nazana ndaku bango pe banvia ngai. Yo nengo zana il faut bison tout to bimaka. To na komo bima. Tana komo bima bon musala ngo na sepele na ngopo na zozwa mbongo ba jwe belé ba kakanga ya trop musala nga ya ngwana kindumba. Je dois plutôt comprendre bien ba to belé balanda lokolo na yo ba kota na kindumba balanda nde yo balanda nga po banvia ngai na sala kindumba pa pamba te ya propre so na kudia na jona nga mobo ya kakenga toke masolo apenga mbongo na nga pe na servir par rapport servir yeni biloko ko lia ou servir masanga ou servir yeni au juste na ko servir nzoto na nga tanga pesinga mbongo na nga na olongola nyoso oya aluka ki pa na ngai. Le roi a posé pesa ngambongo ngape na kopesa enyoso na kopesa enzoto na kopalola na kopesa ba mabele akomela Si tu veux comprendre bien, ba to belé ba kota na musalo ya kindumba ba misusu ba kota ona na kibomwana mukete ndenge yo lobi ko bandango mwana muke ba to belé ba kota ona ki mukolo et puis ba loba mingi ça par rapport ya pasi nde ya kota musala oyo ba pasi boyina boy mambe belé mais yo lobi o bandango mwana muke donc ezala ngo pasi te o bateki o kota musalo pona pasi eza obotami nango eza lokolo na bino ya famille peut-être maman ya bino pa zala ka ndumbo bien koko na bino po bandango bomwana olandi lokolo e pa maman ou bien pas koko na bino. Na lanjango pona mama te pona famille te libumu eza le roi magasin et bi misaka sorti nyoso ya mutu nga na ndumba yo bima no ndumba na libumu mama nga na bima na ngabongo nga bima na ndumba na bima so dobito komba byo zaka musalo esa ko esengo ba ba misu ba yokila ngosoni siko ndenge zolo ba ezo sa neti que ozaka fier na musala na yo oyo ya kindumba olinga kango vraiment makasi. Nalinga ngo makasi nalinga ngo po sunga ngai elata ngai eliesa nga docteur ane naza yo mo talaga talaga yo moko na kitoko na bien na bimango na pasite na bimango po na landa na ngai baninga
oh bamso aloba ke kitoko mwasi na ndako libala nde yo siko kitoko na yo esengo nango osalaka kindumba opesaka nzoto na yo na n'importe qui po na mbongo n'importe qui te n'importe zo bino bandumba bo pona cliente. Donc ce doit comprendre bien yo libala ofanda na te po botama no déjà ndumba libala ofanda te il faut kaka opesaka nzoto no na mutu nyonso libala na rovanda na ngai te na rovanda libala te nga so mobalo lingi nga fait osala contrat de nini su libala ezala contrat te ezala babali oke ofandi na rovanda na libala mais libala on ovanda ngo faut ezala contrat po na ndumba lelo so na mona nga so tovana oza bambongo tovana mbongo esili nga contrat segepe esili nga na yo c'est que olinga no mobile te zande mbongo se mbala za mbongo fan se mbongo esili opakati ozongi na boulevard oloba bien na lobi yango pe nga libala na vana ngati nga so libala mobala esa na bato baza poto batala biso ba ba ke so akutena nga ai ba ke to sala contrat nga na yi soki mbongo eza to sali contrat o 10 ans 20 ans 15 ans 12 ans so mbongo sili longwe na nga balandi batali en tout cas bino mo bozo que ça facilité mama kofi siko baloba kitoko mwasi na ndako libala nde siko bino ko mona banzoto kitoko boye basi kitoko boye pona ni te okenda ta na église o sambela ta ko sambela nzambe yo ke lo ata mawa après soit mobali mo ofanda ici ka mona ndako na libala o sala foyer na yo bota bana na yo olinka nzoto ya kitoko bien bote ozana ngo esuka ka na boulevard o kabaka nzoto lo nzamba peso ofele yo kabaka o kabaka tout mais oteka ka ngo est-ce que c'est normal? C'est normal parce que tolinga mbali trop de UPR mbali ba trop de UPR ba venturier mbala omona nga boina mbongo nanga ashini après que yon to comment maile na préférana te kanzoto nanga mibali nyonso te nde baza ba aventurier so okuta na aventurier ofandi ozwi mwa pause nzambe pe oke osunga wa kuta njo pe kana mobali mususu o aza bien pe atire esika moko malembe nzambe osunga nde tosala vie oso mbala bien ye par exemple abala nga nokendanga parce que non sa vie opona passe pona bisengo te mobala bien so amonani albimé pa biso tokende na ndako na lakisi famille amoni bandeko langa apesi mbongo c'est tout yonde so doit comprendre bien musala osala ngo pona passe c'est le lobby mobile abimé abali yo okoki olongwa no pe na musala ofandi pe na ndako libala est-ce que okoka po yo so message no déjà mbongo nyonso motoyer client servir yenzoto est-ce que okoka ko fanda vraiment esika moko fandi olamba osokola bilambo okoka vraiment via libala non koka parce que nazaki déjà libala to na moment mobala na ventier ndena comme na vie na kindumba ki chel ndena mon vie on a à l'aise na vie aussi de comprendre aux à l'aise est-ce que ça la bana non na bana nga mibale ba mapasa na basi to mibale basi oboti pe basi mo pe mwasi le lobi mo na pe ala mo ke lobi non ngape na sana nga nzela mukuze kindumba mamba ba classe ona mutu pasi tika na koma na ndumba lo wa mama alandi lokola mama ti mabeni ezana retrouver ngo bien mabe. Nous trouvons bien tes amabés. Attends, qui était dans le lit. Ni pour monter aux salons déjà c'est que c'est bien. Moi on a nos salons te pour. Ba na ba ça ngote parce que ba na fona pe bango éducation. Nga zo salons pona beaucoup la bango. Éducation ni ne repé ça moi. So si moi na nga nzela kindumba eza mabe tika ko zo malade so mama yo mo po sala ngo c'est que nzela mabe te nzela malamu. O yebisa mon. Non yebisenga sala quand papa bino a baby sa vie nanga abotinga bino atiki ngai yo mo nga sala vie opona bino pona boko la bino ndelo yebisa mwana ngwana mais que oza consciente que vie o eza vie ya mabe eza vie ya mabe bozo courir derrière ba risque ebele na butu na bato bakisi o baluka bino bato makambo ebele o ba luka bino po ba coucher na bino est-ce que au contact vraiment un jour kotika musala oyo olanda nzela soit ya nzambe ou soit ko mata ko teka elo mo bina kwe anatanda libala ngoya na contact na tikango un jour non tikango so mobali pa mona ni boatande to sa émission abinonga sepe nanga na kofi ya yepa contact pe masolo ya lega pe calme pe yo kani bien to yo kala bien so aye par exemple balanga na bali seke nanga ndako nanga na ke vananga pona sa view ça y a trop donc je comprends bien aux expérience il y a moulai na vie ya kindumba au sala ta ba combien d'années ba ani za ma passe no e ba soute mais to sala
taka to tozaka baloyenge na nde tokomi boye tokompeza mobali soit bien ye na mbongo na ye na sale mama bien na sisue na sale tout. Par jour ce tobito yeba moi curiosité par jour bimana mibali combien? Par jour na bimana bango taba 20 taba 15. 20 15 par jour. Bon quand même pas cité bon mesana. To mesana to kenda centre ba pia biso ba ki sortir la sexe pour yo capacité. Pour capacité. 20 jours, 15 jours par jour, on a bangonyo sobokina na préservatif pour ba maladie pe ça part sida pe ba maladie c'est belé. Bon c'est protéger ka ou bien ça non dit. Tout c'est protéger, tout kenda na préservatif. Beaucoup travailler le client sous sa bi non, ngana na mbongo na peut-être yo c'est un passage $20 $10 so na lingi passage na proposer na peso $200 ou soit $500 mais na lingi sans préservatif beaucoup de na pe na mamba po. Tokuta nango belé mais moi passeport on dit ma poto mona ngi na bebe ba kota mabele likolo ya mbongo ko sa ba sa prudence to lela bango pe to kepe bo fandeli pe po ke to ke pe mama ye moto na kotala yi akota ndako yango pe so maila ta mbala na mbongo na préférer na zo $20 $10 na ya passage ou le na zo $200 pour na zo maladie. Nzambe en tout cas Madame Deborah, si vous avez par rapport à la vie oyo musala oyo sala oyo linga rapport au biso que au bandango bo mwana donc ça vraiment la makila au comptera pas un jour au tika musala oyo au fanda pina libala ou soit au komata femme commerçante quelque part au teka peta mo eloko mo activité mo robo ya yo moko au tika pe musala o eza moi passe pour na tika eza pena passe makasi ponga monde naza na da marchandise nana tante kudo na chailoko na beba alika tentile tama mibali bayandi oyanga yangwana po eloni noteka pilipili nde miseleri nana marchandise na ngana teka na zwa mbongo tout marchandise on nini expliquer biso na ngana comporte marchandise oyo za na ngoteka reza na marchandise ma belle eza marchandise certes nanga eza marchandise sima nanga eza marchandise nana tankutu tina chandeti belinga bazoteka na bacoin oteka ta batomati malala tondolo safu na place ateka nzoto oteka ne mwa biloko oyo ezomona na miso bato yo linga koteka kaka mabele na nini yango na marchandise yango na eza na perte te eza na bénéfice tala o basomba ngo misa tout enfant mais moko bona cause de l'on peut $100 $50 de façon nyonso tout na posa na ngoka ile kwa safa c'est que na marchandise na nzoto na ngane marchandise na yeteka safu ateka mapa na beba ngaka boy. Par jour, combien par jour vraiment? Combien? Bon, par jour, sur le plutôt tanga, 30. 30. So mouké 20. So mouké 20. Oyo karavama no pe nzoto pasité 20 wana so ki 30 wana nyoso na nzoto na yo moko. Oyo capacité. Est-ce que nyoso to na bango tout ba kotanga te? Jamais ba kotanga te. So ba kota te ba kota. Ba kota futi mbongo na pe simbongo na eza pa kota yo. Jamais. Akokota mi pende. Soto obiki to banga pe nzambe. Soto obiki yo ba 30 ba 30 ba 20. Tozolo ba menyoso tout ekota te. Nakoboka nga pe mipende na nga pe bu. Ye kuna wakantaka kia koti ndoga asuki na mipende. C'est tout so prudence no ezano mafuta. Prudence ezano mafuta na go fongola ngo. Na fongoli yango. Na fongoli prudence na nga po. Na fongoli prudence na nga. Na bimisi yango. Donc balandi tout batala nga. Babi que prudence c'est mafuta. Na olingate de 30 wana soko kota nga tout bakoko tata moi 10. 20 na tout so na latisi yango. So na latisi yango tout ezango mafuta. Et kota nango te.
donc tant il azokota azobule lokola ke azosala mais eza nango na mipende eza nango na mipende. Je comprends bien escroc karabango po ya yebi ga koti nzoka koti ta suki na mipende na escroc pe bon mondi oyo biso topona oyo eza mondi escroc po mibali mosusu ntango aza na posa na yo na minute wana aza na posa no na minute wana aza na posa po aza satisfait mais ngai pe soki asepelisi nga na mbongo oyo ngai na nango posa na servi so apesi $5 $10 awa soki ya mipende awa kuna te kuna ya mambo bato bapesa ba 30 ba 20 wana na servi. Passage ezalaka combien et puis pe moto so alingi aloué butu mobimba bozala na ye ezaka prix moko bien ezaba prix différent yebisa biso passage eza combien butu mobimba eza combien. Bon mutu na mutu aza na masolo na faso asolela na batu na ye ngale naza awa na ba passage nanga kubanga nzambe na passage nanga ba $10. Vraiment muta koti vraiment yo na kati na $10. Pour muta kota bien pour muta wa futi mbongo neza po akota bien bo sala asala wa mo bien kota bien pour ACP là yo ce que je suis qui sera batu na mipende on escroquerie eza bongo po mobali musupa ko ya na ekabwe aibso alati be propre garçon pendant kitoko mba kitoko mais aye compliqué aye pe o ngana ko pesa mbongo boye ta pena bakabongo mutaye boyo kani boye e bobo sali pe makambo comme na suka pesa mbongo boye e komi bitumba e komi makambo susu yangwana problème na vie oyo mibali pe ya bandumba pe baza mobali musupa préférant na eka azwani bandumba mais mibali mususu pe baonde bazaka bongo akobenga yo bokoti na ye alakso pe mbongo yango na pesa to sanini to sala pesa na simba mbongo te to sisi na pesa mbongo oko servir asali posa to eza na minute wana pona yo pe mbanga fini pe mabela sali nyo yo mbanga te mbanga eza pona ba love nanga zaka moko Dende zabwe boza basi ndumba boza pena mibali na bino vraiment ba de base ba privé na bino o azana droit libele ya mbanga ya nyoso bazala na bango Mexico yo o servir asilisi pe alati pe bilamba toke to changer mbo akimi na ye le monde ngo eza na nka ongo escroquer ngabo akena ina bambongo na ye ngai parce que tant au salinga première fois bon deuxième fois c'est que troisième fois ngas ko nandi ko multiplier ko le kata bango makambo na omona siko osapena bana oza mwasi oza nga mwana te na yebite siko ozape mama osapena bana o edikaka o tangisaka na musala o natangisaka bana nana bana nga mibale o bota peka na musala ya kindumba bana na mibale na bota bango na musala nga kindumba tata uye ba tata te bara papa bango moko mibali mwana nga liboso année oyo a passé première CEO mwana nga mibale année oyo a passé deuxième primaire c'est que na mama za mama banana est-ce que bayebi ke musala mama na bango ezaka kindumba mama tekaka nzoto bon na ko bomba na ngai mais ba bana ba comprendre que mama bango asala nango lelo lo pe libala pe yo to ebisi biso ko bala no to kokate donc ce que to comprendre bien o bala kana yote o kufaka na musala oyo balibala beta ono ka kufaka ndumba o nuna ndumba o komi atana ba 50 ba 60 ozano ka ndumba osano ka musala ata na poto ngo sio keka osa musala na poto skonde botem sa na vitrine taka ndi naza taka ndi naza est-ce que pensa songai ezake saba mindele banani ngapani na telemi na vitrine ozoluka mbongo nanga
musala nga noke nango tipoto musala o noke nango tipoto na vitrine nata bote misanga na ozana ndumba na kozala ndumba nga pena musala na ngande kindumba ata na poto o batu nyonso to ba otala ngai Deborah alukana nto mundo pesi mamu o si mamu zandi la mat o nyonso na ke poto no tema na vitrine musala na ngai yangwana o nga na pona yangwana donc libala kutu kindobika libala koya na okuti pour musala nga na se retrouver na makasi na taya libala te na bongisa mbetu na lamba tentire beba nani ka basani nani ka bilamba na repasser kindobika libala tenga na mwasa contrat so lingi nga se to sa contrat na minute wana to signer contrat nga na yo pende kitoko boye ndoto kitoko boye fanda tana ndako libala te de libala te na so bien que journaliste to ko bomana na yo mamba libala awate ona minute za ma ya kindumba eza makambu ya kindumba ngana na ndumba et puis na msalo ngana kepoto kozo tsaka te bana na baboye na kepoto émission pe baba na poto pe bazotala oye sa bango nini so mutu asa intéressé au bengisa ozongisa mbongo na ye OK kuno travailler dire au sali kindumba na vitrine ozongisa mbongo bato avec bénéfice pe mutu ngo regretter te osa musala kitoko okene wawo masolo ya ngwana pena ongala lukaka abengisa nga na okena nga poto so na ke poto abengisa na mbongo na ye na ke poto na salele contrat so esili nga pe na nzoluka na nde na nga ngana ke poto so mutu moko atali kuna sepeli no abi Deborah mamuno ya ko ekosaki ndumba te ya ko fana ndako libalo sokola nga basani o repasaka osala musala mwa sala na libala olobani mambo ana tout sala ngo déjà po elo koni kelamba elo belani lote ko sa musala elo belani lote mais ngana na sala o libala mobali wana soki to alingi nga to ko sa ne papier na commune libala contrat so to gani 5 à 5 ans 6 ans 6 ans mabele ya contrat nyoso mipende ya contrat nzoto nyoso contrat nyoso contrat otali a contrat botala awa nyoso contrat ngana mta contrat nga signature biso na kindumba to kanga boye voilà Kofi yo skolo binini yo pe okeka poto okesa musala kindumba bien yo kindumba ego suka na ngoka awa leo lobi okuta na mobali no fano na libala poto ki Deborah lobi ye kindumba contrat ya kotika te akokufa ndumba yo lobani nga pona vie nga sona ke poto français pornographique français pornographique na suppose na biko ça ba film wana to mona ya ba film a prono ça na wana fona conscience na poto ça pornographie na sepe na porno nde asala monela ça na émission ezate po yo fo mutu ngwa ya pe na mona nde to sala porno nde le mayaba tu ba ça fait nde to sisaka nde to sala nyoso ba mona nde to banda ka nde to sala ka c'est un fils ici tolingana mse bala te biso la musala boulot kaka système ka rosissé tout ba caresse boulot tolinga yango wana nana ngilo kwa ba mi te bana poto wana posa na ngapa na samu na sel to na to sel musala wana abengisi biso to sali ba pono yemo ka meki biso no yemo ka mona yemo ka meki nanu yemo ka meki biso no essaye avant goût nzambe pesa no numéro de leur bébé salim numéro de téléphone 081 26 32 615 081 36 22 615 bengi so mutu abengi vraiment azuyomba mo po bato bele ba numéro na bino elekati bo pesa ba numéro lokuta donc so mutu abengi azuyomba azimba mo po to pesa mo pa numéro ba benga même si so to ya mais to mona bango te tebite Deborah message suka ngapinza nde naza bwina biboy bato nyonso botala biso otwana posa na nga
nga penza ko musana nga yango eza bata poto o wapi eza musala mabeza lisumu koteka nzoto penza mapesi ofele wo kabela pe bato pesa ngo opesa ngata na mobile no ndako ya ofele yesko komi koteka ngo komi koteka nzoto zela ngo bénéfice penza mapesi ofele obi eza lisumu d'abord eza lisumu te na tangu kutu ya kala mosa ndumba sokola Yesu makolo bongo siko pourquoi panga nzamba lobi apesa katana basumuki pourtant ba comprendre mokili pe mona ke nzambe seke azali ngana rota pointe na vinanga nzambe monda yebi bino ngava na comprendre côté mboka ezokende bien te boina boy mambo ke bien te bino bino kuna bénéfice na bénéfice ba nini nde ba crise ezate na monde ki ndumba ke ba client pe bazoya ba discuter pe ba prix ke mikolo mboka eza bien te mbongo ezate gouvernement na bimite au lieu à $10 ou $5 beaucoup tana na mambo bongo pe mambo kutu ya ba mboka wana kutu ko etali biso te ndeti ngala kendo na ngai pa mutu na ndo senga lipa nini ngaka ne mombenga yake pa na nga paso epuna sinanga latisio kusai mam na yo penga mbona nga na ke mama mboka api ba client ba discuter après te ke pia ke za zo $5 au lieu de $10 mam su nga loba mais bat ba sekate okoko kuta na mombenga moboye o essayer passer $10 ay so habiter nga na nga na 2000 au moins otali ekabo otali karabo après lobin otali pali boko otali okopo ningi satani elongi mais na ndenge ke obimi journée na yo oyebisi nzambe ke naki koluka mbo na boyi na nga ba problème seke pe na boyi na nga ba problème nga so oyebisi nga oya kosinga na telema te nga vanda ne na bar na cheli kona nga pone na cheda boyi bango mbo boya bango moko ana temps benga mutu te ba corresponda kili de Bolanda rande ko chide ya ya yezo mona olo wa mensonge na zo mamba solo tokutana na ba risque mais eloko eleki ka kibonzambe ezala te sege nyoso tutopesa kana maboko ya nzambe nzambe ye mwayebi ngana kotia point na vie na nga na kotia virgule mais ye moko ye me nkolo masolo oyo pe biso pema tuzotambola tout okuta pe na ba risque ya sorti nyoso matango zongi na tongo okomisi pe nzambe merci elo ngana ngina loba o tout asepe na manzele Deborah Chikwenta Deborah bambongo bayemba ekutu o to na posa na ngai abenga numéro na ngai 084 24 84 745 084 24 84 745 soko bengi numéro wana ozwa Deborah Chikwenta Deborah babije ba gros bisous oh nyoso oh soki pe ya boy wana zoka ngale na zawa niona ngata produit patapoto yangola nous sommes dans wapi tous les pays pas à posa na nga a dépenser nga pese na nga yenga na kina salele so na salele parce que c'est ngana ba gros bisous ba téléspectateurs nyoso ko ba olanda so na mitko laisse tout za pe no ba mboti mingi yoro de bino monde botal kaka bino mo botal j'espère que bino mo zomona tina catch c'est to kopele bino mo
Tati kofi pe kile maman message sur canal internet te ba ko wa ki ba ko message na sema yo sala ba wa ki ni maman message la suka ka izaka kuna ko simba pe mi ko so sala ko système de ko do cité a mwana sala de ko do besa émission na le ba ko do la biso fort dozi ya to pesa ya ba numéro to na mingo ro baké ba biso beleka mon bon mon aka on a fait des émissions moi tout ça ben là bon iba ko bloko tout ça ba ko iba tout ça émission la so ba ngima ba iba donc au bout ma ko ba ko ko ne bi on ba na ko c'est ba ko da système voilà sur le numéro de qui va faire la biso ba ne ko la biso te ba ko li ba numéro de moi comme ça on va faire si pour tous les mouvements ba ndenge ba pandisa mo journaliste de ba sala ba sala na tali si ba mo peu eza ma pe ba ko ba pe la raison na bango o ba ko na musala na bango ba beza musala na bango e de voir le biya ko tama na ndumba a ko fa na ndumba wana eza seno ye pour faire le but que ye celui du bal et mon année en bal na yo mo to ta na point de vue donc comme c'était une émission on peut dire la commentaire là c'est pour aimer émission et puis et ça la chose vraiment bien pour s'abonner ça la chose vraiment bien botina chapeau la semaine botina sponsor officiel malina de l'ordre des champions botina internet signé sur la Christina Machabo merci na plus de